On va qui m'a rapporté. Polité mon making. Il y a polité. On making au mikang. Mais il y a mikang. Likang. Moi samba moi bonne. Na tima moi samba. Na moi maman na bien mikang moi samba. Mais mon qui me y bango. Faut pas y ba qui biso mbaye lo mo keza wana. Mo samba za. Mo samba za na kasi. Uto to bomba biso mbaye. Kwani? Yana sens. Ya sens te. Yo to lininga to kani bilengi. To bomba. Ete ngati. Nene. To ba benga na yo na 365 jours. Te ba benga na biso. Kona kisongi. Te. Nga na songa no ba te nga tonga mutu te. Nga bana tala mutu boy no e biso ka tonga mutu te. Mame. Oh. Okamoye. Akabani okero kundola makambu makambu banana no pi akamu. Kasi yo songi relate ngana biso bangala to jaba la vérité pour les mais imagine un mungala songi sofisi bangala kende ba vanti op na likita kino yo to ba ke binde sala na tenga da mo oh kaza la bongo tenga tonga no mutute te ya titi kutu fati botonge fati beto botonga e boyo nani batongo te ndimi ka tonga quand même tenga lo bana pa nanga. Mama na ngai fongola matoi o kalisolo mwana londe mama Gisnovit ameme biso la solution pour le posi ya nzoto na biso yo muto beta batampo esala 15 à 20 ans esilaka te mwana Londres alobi solution ezwami somba kaka Gisnovit bakola na nzoto na yo na ismen ya bamba nzoto kokoma lekeleke poete mwete gu balapa solution ezwami mpona baposo ya nzoto na biso kobanga te yo mutu osala 15 à 20 ans tampo esilaka te mikusa na nzoto makodia mapalata bokono nyonso oyo etali poso ya nzoto na yo Gisnovit eye na solution mwana Londres aye na solution kobukana te livraison nango eza partout dans le monde kobukana te ndeko na ngai solution ezwami bona kozwa biso eza nango facile plus 44 74 24 025 437 na bandeli lisusu plus 44 74 24 025 437 balapa. Vous aimez nos services, merci de nous faire confiance. Scène et coulisses, émissions et informations concernant vos artistes du théâtre et du cinéma congolais. Tout ça, la réforme, il y a promouvoir l'artiste à Bisso, il y a repérer ça bien d'informations concernant Bango. Et si vous voyez vraiment nous sommes en plein tournage de Rosoye, en plein tournage. Tout mais comment qui concerné la difficulté, mais on peut permettre à ce que on va rappeler la pose au côté de la théâtre, mais comment est-ce que les caca, avantages, des avantages, et puis personnellement, il est à côté qui on analyse les contours du théâtre. Alors je suis avec Renate Ndaya, une fille qui n'a pas commencé, une dame avec respect, qui n'a pas commencé dans le groupe Otoyo, peut-être groupe salon, groupe nini par rapport à âge naïe, il est abandonné au salle théâtre dans le groupe 365 jours, il y a Elise Saloum, si j'ai une bonne mémoire. Je m'en vais te découvrir 4, il y a Renate. Donc voilà, Renate, ça va? Ça va. Toujours belle, toujours souriante. Malgré beaucoup, il y a la vie. Merci. Bonnie. Ah, ça va. Ça va. Tout le monde a un cas. Ok. Renate, l'autre bengo, Renate, toi, il y a un artiste indépendant. Indépendante, pardon. Ça paye. Je suis indépendante. Ça paye ou pas, mais je suis à l'aise comme ça. Tu es à l'aise comme ça. Ça paye ou pas, mais moi je me sens à l'aise comme ça. Tu te sens à l'aise comme ça par rapport à nous, on a un groupe 365 jours. Moi, la réalité groupe, la réalité nzonzi ngeza ndenge moko te. Nzonzi ngeza no monde moko boina. Monde ya tata zate mama zate. Tata te mama te. Un monde mosusu. Dans monde ana foza la kaka neti bali mo munene ko.
faut nager pour comment de l'autre côté. De l'autre côté, ils ont parmi barref na yo que non par exemple pour continuer de dire la but il y a rejoint mobile mobile soit il y a quitter au travers non surtout tchaka babilo kwa na mutu yango na yebisa la biso ka ba mabe to mi fingisa ka biso sinon lo bango ba mususu ba yela ngo na ba objectif na ba mo boye na yende na yabo na vrai chéri na ka mini ba le biso yanga na yenga fona voyager fona sabo oui biso tali ba umela ate parce que na ndenge na ba mo boye atika na kwa mo atika na ndenge na ba mo est-ce que biso ba Renate nda il faut oui ba ebelanga na zala Renate maman Renate il faut que boye donc et l'axi que ngana yela na ngana makabuana te ngana yela ka sala film oyo bimisa eza film 365 jours ya groupe 365 jours non mais comment est-ce que on pense que le monde est indépendante oui c'était pas facile na embrasser monde à cause indépendante et groupe n'a pas na uta na bima na film moko na bima na film été donc ba film absolument ka étouffé pourquoi étouffé bon wana ebité raison maman imoko ayebi maman Elise maman na ngana linga mais ba raison na imoko tout ça la nyonso to se donner le meilleur mais ba film nyonso ya kaka zo le kalika ka ndé wana oui, mais d'abord, on a filmé autre jour, après on a filmé Moussou. Oui, on a filmé sur les cas, les canaux, oui, mais qui va filmer Moussou et qui n'a même pas. Ce que l'on voit, 365 jours, ils ont un groupe jeune déjà, je pense que les groupes pour Banda qui, que l'on voit dans les Mbalamo, Boye. C'est qu'à vie, de moment où on a groupe, tant que ça filme, ça te fallait vous êtes toujours ensemble. Il y a bisto à groupe na biso. Natika la sel nande to banda bonga na banda 365 jours na kuta ngona un mois ya pam denga na ko te ko 365 na kuta basi belé mi balé belé ba kenda kenda menga na tika la ka toujours fidèle à ma maman toujours fidèle mais na mona ki pe ki toujours travailler HP zo poussana. Njoding peut comme benga mingi. Njoding zo benga pour tout défaut mon kilé ba de quoi tu es capable. Mais eux deux aki kuna njoding peut banda déjà benga. Njoding ba oui ya ko benga na mona umeli. Yemo comment contacter bande ko ba mona. Na contacter muto mona na te. Tokinaka une fois na bon non nga Rémi de mutabisa nga Renate moi tout ça bon tu la Baptiste te ba mona surtout que la répétition te tozu peta ko répéter mingi parce que mo clipé mona musalo to boto sali ko ba mona tozu peta ko répéter oui Rémi mutabisa nga Renate na position na groupe mobo ya WhatsApp tosala bandonding na biso ka ya mike ndenge na biso na niveau tozela wana mais so na kote mon numéro ne kote na groupe ngo boya te arrêter so yamba bo solola ka le jour avec ça na rep journal na rep et à côté numéro na ngana groupe moko ya WhatsApp to ko développer ka ndi makambo mseza la kaka net te mettre au kende pourquoi makana kombe kolo film ngo na sepi na bien ça et ça film nani d'accord film ngo titre film la showbiz là ka film garçon mo la merveille la merveille ndo to mikeboy eto kina groupe na ye to na groupe na été mais asala ki film abengi si biso to kende tourner na film ni to ke ko tourner na film ngo to ke na film ngo to tourner na film ngo ela ba commission kamera zo kufa nini to makame belé to e ba kiteke producteur moko munene azala wana papa do kaunga zala wana na flat wana to e ba na bisote mutu nda uta libanda ayikola na akipi na tournage ndai ko yebisa garçon na kolo film famille boy kamera zo kufa solisa vie wana vie na no producteur do kaunga wana solisa ba film no pe mona pe ok ko ton site na ye et yo kana makasi pe par rapport à ce déjà bana ki par rapport déjà zala ki so to yeka pe da papa do mona bato tinenda kuna ina rabo na ibna papa do ya ki osola basola na ndenge na bango esimba ki te parfois maka basola ki na bango na bango ya linye ki ba pese ka mbongo mbala moko asala film pe ba bino ba bango le ka bongo te fo no poto na yamba yo nan et confirmer que c'est bon pourtant au temps film mbala moko bon mona ke o kinga bo yamba ngo na boko kole ke koni momo oya ramba mona lo yenge boata yo oyo kana lo yenge ouais poser ke pesa na mbongo liboso yo wapi na top vision
yo apoleka alisiko on s'est démarqué nous na loyengika comme muke pour WhatsApp ba kotisi mbala mo yebe ko s'imposer na Top Vision. C'était comment ba début non kana ba kama kamna ngizala kaka neti te me Salem koto pa même otino ke endo niwa ba moja nanga wana lo ba mnoga mboka donc koto tamdu bobo ya koto ba pote ya pule bo ya mbanga ka tango to mona nga muke koto ba mona nga munene to ba bengana yo na 365 jours te ba bengana ko na songi te nga nga songa no ba te nga tonga mutu te nga bana tala mutu bo no e biso nga tonga mutu te mame oh okamoye akabani okero kundola makambo banana no akamu kasi yo songi relate ngana bibiso bangala to jaba ba vérité pour les mais imagine mungala songi sofisi bangala kende ba vanti op na likita ke no yo mutolo ba ke binde sala ngada hamo oh ngada la bongo tenga tonga no mutute ngaso na kuti bino botonga mutu na participer ki na moi liloba moko to ba tuna nga bitenga bana loba boy ngaso kuna zala yo quand même wando ke tonga madame ya titi kutu fati botonge fati beto botonga boyo nani batongo te ndimi ka tonga quand même tenga loba par na nga tonga te yo baksani nga baksali loba na nga ke oh là là biso mutu nyos batonga ki batonga ngai na biso kudu batonga moli basunga batu mais batonga ka batu na basunga na batonga ke pena kwa mais alemba te boyo na batongo mako batonga na mwasa mambi ifu na batonge tutonga na biso nga bengo kotonga tenga na lobana nga pole batuna nga bite bango bawanga we makamba lobaki mais nga nazwa mama pardon na loba nga neti nga na moni kotonga te pona lobaki boye na boye emoka kam yo ba bengo nga na milobi na pala na ba benga na ona go te biso ba benga na biso te na te nga benga na groupe tenga mo na mona dake mate ke mabe okay mate ke mabe na tenga artiste na bana ko répéter ata na coin na ibingate est-ce normal o mi okumoyo ka bien mo ko na balabala bo il faut mona kati na vimbi abivu la jali yo artiste ko répéter ya kwa ndao na mais si tu za na groupe ya moto ayebani déjà c'était quelque chose de bien on a la valeur ni on sait ba sanga mo jalousie mo jalousie c'est-à-dire quoi non taraki na juta o Elisa zwanga dalenea nazane lote elote akio mbongo te po ya koyeba na ndeko ya koyeba na te po na yeba na bo Elise ya mama na ngai na yeba na maboko nete mutasaka ke na tinda ya ba couper action eza yeme na yeba na maboko nete on ba kuti mama bano kanga na biso mutema kote kunya côté on va jalousie musaki maman qui na tournage mo boye moneza kitoko ya salon tango zo mutu mo bola accès musala siko tele ke mutu na za capable ya ko représenter nga partout au concours mo ya bana mo boya oleka bundela nga biki ofano lala pongi mo anazali siko yo bomba biloko bona ndako o bomba mona sima on ba no pekte no ka be mission alors le ko bomba te ko l'exception na be mission te mais ko bomba trop on linga te to bima ba je peux poussana et c'est sûr que tu perds apparemment musala mo bando sala oui à l'époque wana na sala on a travaillé pe na PCP trop na groupe na biso 365 jours na PC trop dans un PC trop na monique na suka na zelo te na en tout cas na komaki na un peu que na komaki négligente na musala pour mutu nyonso alingaka bonheur na ye mutu nyonso aganya aseka osala eloko oyo azomona ke so nasali boye na ozwa boye kotango osalaka ozwa otyaka boye boye ya te zala mwa pasi tâche d'aller faut na wa retourner tinga lo ba René Kabase le DBXL son excellence so na lobby kana na lobby boye na ebité malgré confinement mami kangu di bazara wana tout ça c'est quoi la bon nga mona ki no travailler trop à retour flèche à retour ezala tika mona na ko kota na monde wana na biki monde de télévision pe monde ya bino bata théâtre ça plus ma on peut à moi refina tout ça bande comme sous o ba yeba na monde nzonzingi teta ngokota kimba mo producteur pe ya munene contact balamo ko zwa ki pita pour mama longa te bayamba ki ondeni okana lubaki ya biso ya kaboy c'est un nimbi mais ya mnyane sala ba ofinga mpanzi mobwe ba osa analyse mpani mo même si to okeka male bokulu le bibo mona passe ofinga
Pour moi, on a fini. Au chaque mois, surtout quand on a payé, on a combien de sauté. Mais et comment peut que ma collègue non? On a chance qu'à la première fois. A tourné na film moi on a tourné na site moi mon Top Vision on va tourner sur Bareva pour ya Baptiste belé na mine longa kuta na mona nzodi Bareva ba jouer na Top Vision ya ekabo na yemba la moko contrat faut ça ba fan non ba que pardon ba comprendre dans la tournage en plein tournage donc comprenez ba collègue non ba que facilement au moment où qui déjà tout le monde se démarque était dans monde nzodi. Aïe, place mon côté là-bas, il y a facile. Mal, il tombe à la bande, tu veux me voir sur un sama pour le cas, posant à moi au télé. Bazang à la bande, mais qui n'a pas joué dans le film, qui n'a pas maquillé là, pas comprendre le cas. C'est la facilité. Bandu bébé à ma lembe, soit pété, mais là, je suis au tour de mon thème. Azali, bazang à mais il faut à la cabane. Comment va masse taper les dents? Oh, donc on va masse. Nous sommes battus des serviettes, des torchons, des mouchoirs, des paillessons, des tapis. Est-ce que le va changer par discours? Oh, aucun mois où tu vas me donner le bonheur de bien goûter. Voilà, elle me dit que moi je me Pito jo mo lana ka ba dumo bo. Yo no chikala ka mtu mo landa ba. Balobe ni ngana landela usikuna na tawa na tawo yo baloba kinini. Ozozela kingana yana tuna yo. Nana tawa na tingana okeka liboso. Le kontra yo zaki liboso ko mozo ngasima. Nga komine ko liboso ko mo landa. C'est ça. Surtout mingi za ba faible ndé mutu ba rotia ba faible. Oh, se sentira forte. Ndé au côté les bâtons dans les roues et tout. Surtout ba mekaraté. Bani to ya meki ona auto meka ba meka on tinga lingo meka mutu tenga ta le babi nango ozio comme tu na mona njoje ngili na ozio no bien parce na mutu ko karate azate so to yekola amoni kuza ma yete le babu ya to sa buya ici mais ba muso la po epe so passe muso ko jouer ne makama ba zema makala ka ba ya muso kala kala bo jouer na mutu na scène ma otanga ko monete ba muso tiro mzela mabeba mema bo jouer na mutu motanga ko ma mutu ana scène te ona ndeni ba muso bazati c'est que action na été oba ngatanga ko mo yene mtabimisa yo action na été ne ti faut pour Renate ndaya na ya na daka Renate akomi il faut okende bakoneti bikoba bena bilengi ndamampala ampala bilengi. Est-ce qu'en étant tu es jeune comme ça pourquoi qu'on s'est démarqué dans Maramboya tonalité changer on diminue changer dans tonalité au moment où tu t'exprimes bien tu peux pas la vision en langue balangi les caranango c'est bon ba mo pene ma féminin singulier mokenda kanango kaka mamba okoti mamba wana guerre ko banga baninga oye banate pour gagner contrat pour maintenir ba fan avant na jouer na ibana na koma Renate na kumvela Renate oso na thème na telemi na teli ko na sebo ninga muso ko teli kolote pa vo tele mafoza na OK parce que na makuna ngami bale na telema na et puis na mona Renate ça va na simbi mona Renate na ye parce que na mona il faut couper cartonner meminga sous voile voilà en tout cas quel est spécial compris la bongo moi misam so Baptiste faut pas bailler beloka na caché mo boyono fan bito tmenga za boyi azani ka ajwa ka rola du papa comment ba couleur nyas le ba mona na za ki bleu le ba mona na za vert le ba mona na za chose polyvalente oui ni tinga na standard discours pourquoi tu na mondo yo en étant moi-ci je sais que ma réputation est à la Ramambon et Zalaka et Zali balobi apparemment ils ont continué kozala entre autres ba producteur soit ba bureau ba producteur ba comment ko abuser na ba jeune artiste oyoka et comme là yo sincèrement devant ma famille oyoka ba abuser na ba baza faire yo comme là on ata na bureau ya président ngai ya ngala kimanga bwana Yana songa bakimanga kwa vérité. Polité moko mekinga. Bilengi polité.
making o mikango mais mikango likango mama osamba mo bonga na te mama osamba na mboka mama na babenga likango osamba mais mokimeye bango fo bayeba ke biso mbayele o moko eza wana mosambe za kazi Pourtant, tu es bon, tu es bon. Il y a la sens. Il y a la sens. Il y a la ligne, tu es bilingue. Tu es bon. Yo, comme il a un nom. Mais yo, quand même, ils allaient rappeler. Oba miye ba te banani bazali. Neti ngana miye banani onazali. Ata leo na bimite lobi no bima. Puis en wana Dieu merci na umela te na bima na ngakamba. OK. Alors lelo génération na bino génération na ba autre parce que na télévision obimi ko sali vraiment te. On a groupe ça qui na télévision et contacter vraiment ma capacité. Directement maman onzondi kati maman internet tout ça. Au moins va juger ba artiste ba nzonzinga. Boina mo pepa ba affrontement, faut respecter mi coloté, faut ndambela ba tuku kolobate, faut bouder, faut en voiture, faut ndaku. Donc famille na ndeko longtemps so tanga ne vous mais yo apparaître toujours patron na libanda. Pourquoi le bani na bloko ba sort nyos ba comment repérer sa génération na bino. To mema on obiso moko mabe. Hein? To mona obiso moko mabe. Yaya ndima nani oyo moko zaka kami ndinga no moko ndengo zali. Biso mo ba musuto mo mi ba mususu na teka biso na général biso nesto. Mingi ba njondinga to bima ba fimo bandumba, ba fimo bona bo. Faut attaquer l'ora mukuse, faut en piercing, soit tatouage, faut attaquer la maman transparent ma belle libanda, net ba série pena super kilima na salut artiste non so ba sala na super kilima que non njondingi papa maman ba hôtel à sans problème, il y a le comme bêtise du quoi bêtise faut ba belle mona faut kuna bassin, faut kuna nini, faut kuna nini. So so tali bango mingi. Bana biloko ba yele, ba miyelela. So baya ko samusala ngakene na ya ko samusala so te ba filme na nganyo so bana njonze so na tilo kwa mkuchi za hall et puis za mingi te et puis na poya na ete na ola tilo kwa boite te et puis na mona na meka 2 fois na filme mona na ta mkuchi ba fan ba silika ba fan na Renate Ndai to ebilo na kashi wana te to ebilo na bongo te tikala Renate biso to lingaka oto yambela d'accord oui tonga biloko na sozinga yaya ba mususu sala musana ndenge moka malamu ozana eloko to ozana loba na mutu nazana eloko te so ozana eloko to ke bana kenana boye mwa mutu mwa kabila ta mo eloko ezati pa yasa bongana voiture ezani yaya ba biloko nyonso za matana bon ke koluwe ba mituka po ya na ba tournage ba matanga ba tapage inutile. Donc wana bana ke luwe na voiture wana na tapage ba nini na tanta na sac na ta somate loko somate loko na ngabena tena ndako bena somata provision kabla ta bando na biso ba dena ka e ba dépense te ya kwani ya bongo bazana bongo nga na bongo te lelo rena ta utoka ta contrat oyo batu ndenge otolo bakeza place bato beleti lelo batu mingi ba envia ko sana Top Vision. Yo za sous parmi bateau bazan na contrat na Top Vision te nazo faire partie na Top Vision naza mwana na Top Vision na mbeto na kiti na réseau wa kuna ku hier je sais mais na kati ya contrat que nini ba do foot na fin du mois et ça est sauté c'est dit à quoi au commis déjà place en haut non bon comment kita et Top Vision la fan ba kiti basé belé ba fan basé belé Top Vision kita pour me sentir le roi de minutes Top Vision ba attendez na sala par exemple na groupe salon non on vient on peut na kolonga groupe salon on peut ki wa ils étaient que na longwe ils étaient sur na salle désister na contrat ba bengani oto ni mtolongwe et puis ça ce ko ba bengana mwana ndako papa bengana mwana na sali yo mabe mingi yo parce que bambongo na bisi yo moi je pas kosenga ye moi ke nae yo zaki na papa tu fais na papa quand il y a ba contrat sur ye lisusu to ki jalousie ke côté entre bino pour on avait bat bazali hein moi so jalousie côté ye ba ka place no hotel so ye ba ka place no hotel minyo sur les canaux on a pète entre autres komekana ba kisi pe koti na simba kisi te na ndima mutu akisi te pona ebe efe na ndenge ezala te mukono simba kisi pona ko simba ka pete na longaga na ebe te ne bazala parce que moi na pesa témoignage ba simba kisi te ce qu'on doit analyser ndeni ni ba classe comme ça na internet jeune a manqué mukolo a manqué jeune soit il y a lobby ya za mwasa kingandi ba bimisi mamba lokuta ba bimisi ya solo juste pour na saluer image ende ko mosusu
Comment il est pas ouvrir la porte et côté. Sauf on les portes, et bah quand n'y a tout poussière, n'y a ça m'a bé. Sauf on la porte, c'est-à-dire quoi? Parce que vous avez le problème mais ça a été non? Oui, chose à mon colo. Ça là mon colo. Mais que ça respect. Moi le respect monsieur dans des temps mon toi continuer ma tout babi qui renat dans na se respecter. C'est facile pour mon temps manquer un respect. Mais bah yana surtout kuta. Tala kuta niveau que ya Nicole et Bakata. Et Renate yo mikolo yo za yaya yenga ngaleki na Bakata ba mbale na ya Nene Gabriel. Qu'est-ce que batande mwana? Ou plus non respect. Au manquer ba non développer manquer mutu ande wana respect. Pour mususu mutamutaka toyaka awa mutamutana éducation na papa na maman na mutamutaka ko représenter ba boti na ye. Éducation o raté pas na bino. Eza passe pour na théâtre là où yo kuti to seki l'autre seki lobby ay to mba kamadi. Fungwa mina wote na bino yango comme ba conflit mususu bato bamona na théâtre bato bazo swana mabe ngasko na mona ba nzo kande ko bimisa image ke non aleke na ba fan on a sous-basement ni mamo seka lobaka fan zala fan mutaleka mutu na ba fan azate ata uzana 100,000 pasani kana 10 bino tu bomona na kaka donc c'est que na 100,000 no wana uzana ngwana konza si uteki bango nyonso ne balinga kao tamso mona ba sepe ona yo te mona oza jara mutu mona bato ba sepe ona oza ka jara moko na ba sikonga na 10 na ngawana to ba jara mona nga ba très distingué oui ba se respectaka ba sa kilo ibala mayele bato nyonso tu OK mutu nyonso préféré azala pembe na génération internet génération ya bandeko ba ciblé comme ibala poto oko lo bani ya ata na kina usa pia tumbola mama so mtuna pêcheur mobo kuna linga kali kama bolingo tata tu imaginer pêcheur mobo ni Équateur kuna lingi ole no ka bio na bio je te dire je te dis ya moto kuna so mbisa maya $1 pa matala mbiso kwa mpena nga mneno sku isa mbala mbano abonga lingi no ka bolingo ya mbala poto ka netonda boko beba na mingi ya mamba mibali ka nga sku ni tinga na beba na mutu te bana ya abeba na mutu te na so na mutu te mutatele msanga te na toli mbali nanga ezana pe tokuta ego ma pe qui na tournage soit na mona fete na participa na buzo bana te neska batlo so na to eske bana ki na zalate on a zala épargné kala makamu susu ya mabena ningeza pembe na ngati en tout cas alors ça fait plaisir on a bandeko basala ka tonalité le wa yo au plus hôtel obité yé pena par rapport à la biso Équateur c'est pour mouta na ki mouta no asko bi que oyo a fondé au pena c'est bon attends moi quelques-unes tu dois belé ba fonda c'est-à-dire a forcer a lo banika za na mo accès na avion mukie mais azana katite anika bo mais il faut kunda ya il faut ko Renate ya bembene mbena ona bona yo endo ni wana ba motana nga ba motani ni ba motanda ya dans place ko to ba musubo boya kuna ba olinganga ko to yo kangi po kuna ba musubo ba fonda c'est-à-dire expliquer nga pe ba vérité nza ni singa exemple net na ko ba no koloba to kina kimongo na ke kimongo na kina ngana kina kimongo to tano ba mona nga wana ebi ke lobi mususu alobi loko me ayebite elobi ni OK azani kama so banani opena na minto tonalité à côté Équateur beaucoup là ka opena tant talo lobi te ye par rapport c'est bon par rapport à Libenge par rapport à Boussoumelo par rapport à donc c'est ça un peu ça ya Marie-Jeanne Bololé ma partie bilanga d'accord bazawana ma partie bilanga au défendre Équateur qui joue ne tombera jamais par le za mon oui ay ba bima kamu na loba bazali belé la basi ma partie bilanga ya Marie-Jeanne Bololé ma grande sœur baza tellement il faut couper koto na pointe donc ba boso na joueur Sten moko na Marie-Jeanne Bololé ay ba te kina bol ba kimongo a recruter ni lo mobo pa na kimongo na zongisele couper yo wala ni akamwe et que est-ce que c'est le mot regrettera déjà toi déjà arrivé à regretter pourquoi n'approcher na milieu théâtre c'est qui la personne pour ne pas ngana kota na boire alice mpani na bimi sa vérité non ngana na défaut moko na lingota komba ba douter de la défaut moko alinga pete mais
Oui. Pourquoi nous fani bana nda kuno te. Théâtre comme que ça na kutana moto. Pour maman passe moi révolte mo ki matou na moté maki. Pour na kutana nae. Déjà arriva. Et cette personne a joué na Azostar théâtre Tilelo. Na basi mususu na mibali mususu. Mususu na mbali penako, asu pe groupe moi bato mo ba fan ici. Moni Renate, olo tsakete moi mabe moni Renate bona ba. Pas draga ki oboya kito olembo na production. Donc moteur mabe kakati. Amono wa mabe, mono. Donc ça la rappelle, so za succès mi kolana ko pesa mingi que benga komi ke aloba ki akuba ko sila maka. Bolingo baza mkeme bagini baza lebele. Imagine mtu mwa boko wa mkolo. Fani sipa kupu mwa batu. Mwana Renate kolo bisakete mwa mabe mwana Renate. Osaka ba kampanya mabe na kombo mwana bwana. Oko sanke ye pas genre mutema lokola. Même vos vies privées et influence sa vie professionnelle comment parce que on est à ça là, je trouve mal dans la pomme déjà na Rémi allez na libanda scène. Mais la kata scène tel ngati so ba place na rola na mutu mkuse libandi foza. Directement pour ne pas gâcher film. Mais le contraire ba mususu baza bongo te. Ba mususu ba bongo te. Mususu olinga ali ka pamba. Amoni ka ndenge toile nondo zoyela alini okapamba. Amuso otona ba film na otona ba hoke. Akoda be mutu so abenge. Na film bo pesa pesa ngani mwa Renate. Nazana motema ana ngona téléphone. Numéro akobenga pale. Pesa ngani mwa Renate ko on pas même 2 minutes il est caté on mwa Renate. Mais tene ka quand même thème. Bible. Pourquoi? Voilà. Déjà, et arrivé à Pédon, en tout cas, Moussalo, et on a le bateau. Parce que yo moublon va nous dire, Moussalo, yo, n'engue salising loko. Pour ça, le mot regretté pourquoi ça qui on a choix tout ça, on capable de faire Moussalo. Au fin de ma vie, fallait pas mon regretter à baner, n'a bien à baby ça. Pendant tu parles de Lise. Nathalie le bana regita ngabia bane belé baby ça mo pour rien na sale lote mais OK nande nazale lo suna saka banda kala na yaka na banda kala boy mais lo nazata mususu musika il va peut-être boy dia beaucoup tana na bino banjonzing pe déjà arriva nante notre boutanate babi institution tika la ba personne de baleka beaucoup tana quand même la famille reste autant que na ba nem lo muso baby sa maman surtout arrivé que surtout kutana un chauffeur to solo bon ba no ma tout ça 65 jours le moi on est pour moi non ya babe le moi on ndinga bien te ke muta le moi ndimo kwa bien te fallait pele kandenge le kabo le kana ndenge mo ya mabeke mama azo bola munyo so abato atana sima mukongo azo mabe atali boso na ndemo ya mabe na la production est-ce que déjà producteur moi ça ngisa bino balé c'est moko na mte na to kutana te mais ngana otaye ku fana sa film mo ko tana to bizo mususu na meka obenga mama allo ngati numéro moi na okolongola ngote faut toujours na téléphone allo wana oka passe mama les autres nanga wana magana se présenter que taki mwana mesala nga passe nanga wana on a kina gauche droite c'était na cheka mama na za posa na poto sala na invité na jouer na film nanga oh bon benga ngai to solola na privé combien na privé na kwa numéro na yo ça la passe que attend un promoteur mais vous jouez quand même film en na joué que on se passe na autre papa mon voyage qui na nous sapia comme voilà maman tant na yebo na changer na ba rêve. OK mais tu rêves toujours de jouer avec elle. Oui la même scène. Oui faut na jouer na un jour on a l'accès que sono bana donc azaki sur na musalo ya pesi bisote na l'accès que musalo ya pesanga o ya la kisa classe o ya kotanga tangsanga résultat na ngwa. Est-ce que le fier de toi pour battre basolana et ozarana bango pe ba théâtre zo tourner na bato est-ce que le fier de toi déjà yoka soit tes loges mo ka moi nanga kutu nani na bimisa mutu boy oui nanga na yoka ngote parce que na jouer no film on a joué na vie pour maman biso azaboy ana c'est-à-dire maman biso azase na sendeni te maman biso azana se na sendeti nini expliquer nga bien na niveau à vitesse ndenge comment okende maman biso azase Renate oui par rapport à koyebana ke maman biso yebani mingi te
ayebani mingi te ona tia aza boye te mama biso nalingi siko un jour nazo mama biso na jour na mama na biso ye alors yesko abo yesko za ndeti bo amwana te oui eza arriva nango eza mabe te arriva nango eloko wana ndenge ya koyeba na internet lelo ndenge lelo eza mama biso aza ase siko mwana naza boye siko lokwanga mwana aza boye nolinga siko nafona nakomise siko likolo lisu makasi eyi ndenge wana babongo pa yoki ontamisa mono nga mpena nasali ayesanaka komisa na niveau nini nakomisa te na ndenge ke mosala mpo nazalaka fiere na mosala mameli apesanga siko mameli eza ndima yango te ameyebaka te nani oyo azali mpo niveau mosala mameli mpo ngai ekola place mosu te yaka place mosu te na coupe 365 jours d'accord naye nalakise ke alonaki na mabanga te alona na zelo moko eza ya bien tala momeboti nazosiko nazwipela mama na nga moko na zwi na tie mama elise nalongoli ana me mama elise ye moko efo esalema miso moto o mwana nga ata ozala no fiere na nga ça fait mal au fait hein fo azala no fiere na nga mponga na fiere na mosala oyo alakisanga pourkui mama biso alingo na fiere na biso te deojwa na koko na mama Marie-Hélène na tableau moko na scène moko déjà tozwaki filme moko me nazwaki chance ojouer na ye na tableau moko te ntango amona ko ayebi koza koko na ye ayebaki nanu te na jour na mama Marie-Hélène na filme ya Darling Palata asi na biso ekota na Top Vision tozaki bato ebele bajeune fille bajeune garçon bazaki ebele nga azalaki apembe na faya na ngai mais azwi vitalo na ye banaye komela asimbisinga ayebaki nga te asimbisinga asimbelanga na epuis soki ajoue azwi vitalo amela c'est pas facile mutapeso confiance on se présentait pe après na se présentaki nanu te mpe babenga banopesa baconseil mona vie mona mondo ndenge eza boye na boye mama Marie-Hélène apesa conseil mais ça koyebaki nga naza koko na ye direct alobi nga naye konsepe mama nga aza mwana ya mama Elise Elise asala mwana boye ya succès makasi boye mpongo badaka bozalaki wapi manaka bozalaki wapi yo naolinga te ngapi mako naolinga nde naloba yango na bomba yango te naza Renate ndaya ifoku boye grâce ya mama Elise soki mama Elise na yebaka mpo na ye wana te atiaka biso anéglige biso bana na ye mais pourquoi amonaka grandeur na ye wana te bini ose révolta boma ndenge mabe ata yo mo moto tongi mpe dokanti bito naloba ngo natongaka na nga te iloba vérité yo wanga na te obe kotonga ezala okuti moto otonga yo bakenata lobi no boyeboye oye Renate lobi nanga linga binga lobi te mais ntango otinga Renate lobi nanga ndimi omoni balobi bakosisanga nalobaki boyeboye na bani koeclasioni naloba ok ese wana natongi otongi te corrélation na baartiste ya génération na yo kasi tozalaka bien na bato nyonso Renate Renate na oyeba te na baoyo babengaka o bapapier mouchoir baservette banini bosola na bien omoni alio toza na 2020 kasi confinement 2019 ozongisa yango te mpo tozonga nsima te bapréparer futur na passé na présent on peut pas ignorer présent ntango oloba bongo ça permet à ce que bandeko basala yango batika ça permet à ce que na bandeko baosala bango na minute oyo baza makasi bamona que non un jour esimba lokwa Renate Ndaye donc c'est sans polémique en tout cas napasaka yango te un jour Renate mwa bafandi ana bagramo bazwi filme na akomi azwi ta okoma filme na azo imagine Renate Ndaye na tie principal Renate Ndaye na auteur de tableau nakanisa yango te un jour lelo ekomi ofandi wana ndeke yaya tanga filme omonaka lo mama abonelo kutu mama oza programme mama wana programme mona yobi chance na kisi nakenda kozwa kona Équateur esa babi bino bokenda kote mona lobe lobeza mona susi bangwe bokenda soka filme mikolo 5-6 filme sikoyo na bete filme nanga mpona mbona sinakendaki baprofession ezalaki ya biloko biso osimba kisi teatre loyo bokomi ya kobanga ndeti yo boye komela kuna te kosimba kuna te so opesi ngai biloko fona yo meka nano avanda lia mpo mabe ezali mabe ezali kapimba vakoti mabe soki eza fo mibanga te yo mona moto okita mosabi na moto fo banga mosabi nano ezaki elongwa yo longwa ki Top Vision par rapport à banyongo ebimaki ke passant kuna epesani baliaki te jamais. Renate, tu es mère des enfants lelo yo c'est quoi yo bombara non pour la télévision peut-être mingi babotaka te bazana bana te bazana mibali on a botana nga boye
bana kitoko bana bakoli ondi mabana na on lelo na théâtre lelo ya guerre ochi moi no moi comment ça théâtre ete ona wakata moto oh na Congo mwana nga mosika kitoko aliboso wana kana ne kitoko bongo na exposé na mona traite biso lelo kana ma fille ne ata ne kitoko bongo mokita na mama na ye na Congo bito di parole bakata kingo oh waso akiba pays boso mbali mtuko comédien libabala nani comédien bala moi kana to yeba na biso bongo Jésus Christ sikuno kana to yeba ni ngutu mama bango ya na yona lo bake espio mama za nango yango bana baba Rémi ba na parler ba mona ba petite Rémi na famille wana biwo na famille même talelo te yo linga te comédien bala moi si bana ndeni na kula ndo mo ba balingwande dina landi yote oh c'est que pour zo qualifier bango bazande nini te mwana nga bakubia comment tu comprenez que ba yeba ni banzungu na bango donc ba kitami ba donc yo sko ndima yo loko artiste comédienne famille moko ya comédien et bala nango yo soit famille moko ezano bien oh oui c'est question yo za Renate mobali bapona mobali obala ngate foza nani mais moi non moi poni te mwana te ya esprit biso za nango mwana oza nango te nga mwana nga biso to kemba na Congo na Kina ba petit faut ba arriver ba vie moi boye voilà aurait pas un jour Renate mariée na ndako libala faisait loko bino boko mino ngaka ke no boti na oza bana na ovandi na yo j'ai des dames car lelo ya Suède lobi ya Italie lobi kuna ya Hollande lobi botela bana nga vana na mona te d'accord OK moni kina ya na ngapuna bongo te na umeli peti mutu mo pa ko zona kangine ngabo peti na nga wende to bota mal fante mais quoi anite ane ni omta mte Équateur oyande ni baba titi nyonso baba nyonso ya olongola lebisio na te et bonso me ko longa obodo mona pe nyonso sisi voilà parce que théâtre allait se promettre na maramese ko mode ya ko stopa na nini bande comme si bango bakete ko ma professeur mso ta émission ko ke ba théâtre comme ko tellement belé bo bande la kabilo moko you know gago zakate bagat me kona za bagat mano sala ngokala mais me kona non na maraté bo travailler trop beau se concentrer sur na musala vraiment c'est beaucoup baby 2 mois na bano tourner na zonge tourner semaine ka semaine d'accord semaine ya remi oui azoni tournage ka ba semaine on se matanga maman na ngana e papa bisa kufi abakutu na 2 mois na ole kat ba fana ngebele ba benga ngena to mono te qu'il est pour mieux sauter voilà un message direct na ba fano balandio lelo babi Renate na biso yewana mwana boya mwana zanga rancune mwana mboka ma chocolat pourquoi seulement pembe mulangi pembe te nga ma aussi alinga salite te bwanga boto musika ngazo nga neti nga fa ntendo da biso to tongi na biso mutu ngazo nga Gabriela ngana zwa yana ya Gabi ala biso comme ko tonga mutu pesa ya Gabi azati ko sepelisawo et puis ko linga autour pesa bino mbalete ozaka mutu ana fani bato bebe akena to tonga mutu ana ati kayebise obango yebisa abeto mabeto ka bameli wa bon ngas ko na beta ma ototonga ki ka fa to yebise ka to ba ibo to yebise ka ezo wana tonga Rémi na de banda to Rémi nga be Rémi to tonga kuna de banda na loba de banda la boya metinga ukina uka mutema tena bisanga Rémi chouette voilà un message na bande ko so balula yo au travers Top Vision bande ko balula yo au travers banzonzingo ba mona yo à côté yo chroniqueuse te hein te ngaka couper action yo tikali na ngwende d'accord ngwende de makam moni ngwendo nde makam voilà un message na ba fanatique na yo bana membre ya Top Vision il faut ko yo moto pene na yonga alela bino ya trop tozaka obina ndenge pa tonalité apparemment depuis qu'on a commencé bango na bana membre tout pour s'adresser na ndenge ya il faut voilà le bat nyelanga mongi nyako malosa ko balanga gokola ekiza mo to keke balanga gokola oba kolange lemba kokolanga onyelanga mo ka ndenge na lobana bino wana ke na yaliti baki lokibukila lokindo ba peka tunga ye na ye falwa ni mota ya bengi singa ni nani ne boy tenga na ye ebunga te kima me karate ya na ngabino makasi Emmanuel Moxi mwana
Renate nda yalela oya trop Bobby Poma babi mokonza Colorado mutasimba conteneur na ye salam nongwana Ale Django le roi de Chicago Aigle Royal Aigle Royal Ale Django bote na oya belé Irène Makassa moi c'est citoyen européenne Makassa wana yananga madame Irène d'accord donc Irène moi c'est à toucher Makassa on va en Canada on a famille donc Yamakila ne touchez pas biba bino biba mabanga batu wana so mekina ko mabanga na ko sa charger no ba mona pena ke na mataka nzete il faut quoi longoli perruque moni couper na lata wana na lati botana uyelo donc mi couper la bana mi komela. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, merci d'être disposé qui malgré le tournage, malgré ma difficulté, tout. Tu comprends que bolingo on a remis peine ta maramba solo. Bakomi kotonga nga pene Rémi nga leki. Bakomi kotonga to. C'est la famille. Comme na moni Renate na ena to. Kala mi to mona Rémi en côte. On va pas par côte. C'est comme ça. Après na sima bola tango kai komi beaucoup mama sta mobali, je sais pas. Et surtout ceux qui za muta diaspora muta ko mo 5 sabat na ndenga makasi, vous ne savez pas que l'amitié normale existe. Moi je suis aux États-Unis na zala kaka. Oh, ye kaka baka zala moi États-Unis infidèle. Voilà, merci beaucoup. Moi ça comme suyo ka Renate nga ita moi suyo to beba na ba mo yoputi biso no kabula biso. Théa pour vous savoir baba libala ndo comme mobali donc yo tata moi c'est bana. Merci na bande bolanda ki biso je pense directement à ma copine par rapport à babi mikolo ndé apparemment ba 5 kilos c'est bon. Apparemment, au fait, quand tu me dis que je suis Libundu, ça me va déjà. Tu dois changer le nom. Oui. Quand tu me dis que j'ai 100 kilos, tu dois en tout cas changer de stratégie parce que ça ne fait pas, ça ne tique même pas. Oui, chouette. La choc à calé soit tellement trop. Mon nene n'angande va charmer n'angayo. Maman botanga na 4 kilos. Oh, c'est amélioré, oh là là, c'est amélioré, tu me manques franchement. Voilà donc. Alors finalement c'est soit souté il faut vraiment changer pour aller Libundu ndimi on tango benga baleine ndimi tango benga nzoko ndimi parce que finalement au final comme sou mutuka voilà je salue ma copine Tété Yondo est-ce que moi na lemba pena ma copine Tété Yondo bisinga falon bito dit pas besoin de maramba rofinga pas besoin na ngako na ndenga boy donc je t'aime tellement trop ma copine vous mais la moninga génération na ngate et je salue son excellence monsieur l'honorable René Kabassé de Bruxelles Bambo Tessiko Rolanda Biso Yozara honorable son excellence coup de chapeau à toi merci pour notre tout malgré le confinement et je vois également malgré on va qu'il liste apparemment on a 4 ans de parti honorable mais par rapport à conseil je salue mamie Kongoudi une dame très bien en tout cas et à Wivine la maman de Samantha depuis les États-Unis je t'aime tellement trop ma chérie et Bambo tenanga na artiste comédien sur le numéro qui est là c'est pour vous si vous avez besoin de to yambela bino artiste moro to mi balé toi ngwende spécial to kozala wana kaka pona kosala musala oyo bondimela biso ba remarque ba suggestion surtout yambala biso la bienvenue comment na ndenga bien to solo na ndenga bien par respect au fait juste tout là que ça va valeur ya artiste na biso to longola ba artiste na biso na moi moki bo soto ba réputation mususu bande ko mususu baluka ko latsa bango oyo ezala nango bongo te donc bolingo renier na mitema ya ba congolais période auto-traversée, je pense que cette période auto-traversée, par la période où on négligé, la apocalypse, toute la Bible, et le bac est simba qui non, la réaction à malade, nous faisons ça interpeller la bisopé le coup là. Et raison à la place d'insulter, à la place de juger Marambo, et ça y a un côté, tous on a mis dans ma colanzambe, hein, au moi théâtre, au moi émission, moi caillou pesant en côté, au bout qui m'a colonné copine dans la tête, moi 12h, moi 18h, moi prière pour nous des bailleurs dans la journée en tout cas. Coup de chapeau à toi ma copine Yopena. Oumela. Je salue la grande équipe technique, Jordan, Gédéon, malgré Mboula, malgré Moï, malgré Passy, malgré. Vous aurez toujours pour accomplir devoirs, les cordons. Donc, je vous aime bien rester toujours connecté sur Nouvelles Tendances. Merci de vous abonner, merci de vous réabonner, abonnez-vous, abonnez jusqu'à la fin. Par rapport à 100 000. On se retrouve au prochain numéro. Allez, au revoir.